adoration diable alingi ba bolongo nyonso mokili efukamela satan biso to fukamela diable te jamais. Attention le pain pour l'église. Toko fukama te to adorer yo. Non, mi ko fukamela ba cabal juif. Ba komi ko fukamela idolâtrie ko adorer. Pasteur, atanzalaye. Ba yebisio boy zwa $200,000 finga yesu ko zwa te pasteur. Non, pasteur au pengui, pasteur zwe ba elogo zana ngota. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le prophète Israël Mbam Ado le canal HP Media. Au Binonis Meka Kolandaye, parce que le prophète Israël Mbam Ado, comme la communauté pentecôtiste prophétique, la parole puissante, et Zanamassina sans fil, avenue ambassadeur numéro 43, arrêt Apocalypse 22, quartier 1, Bato Bachang Babenga Moja. Kuna programme à culte Zaka mercredi soir. Vendredi soir, vendredi à l'autre, la grande culte de la délivrance familiale. Dimanche matin, de 8h à 11h, 12h, aussi ici. Contrôle prophétique, c'est mardi, bien aimé dans le Seigneur. Contact la biso, tu peux sa numéro, la biso, 082 60 64 863 plus 243 90 77 87 672. On est numéro la biso. Na monga fula tozana arrêt révolution et carrément arrêt courant avenue Kimwisi 19 bis. Wana mosen na Nzambe oyo Zamba préparé na tonga lolo ambenga maka prisonniers de Jésus-Christ. Monde entier, dans les prisonniers de Jésus-Christ, les prophètes d'Israël, na salué bino en passant la paix simbote, les Congolais, paix monde mobile bazala, na salué bino au nom puissant de Jésus-Christ. Temalolo to parler, to zolobela idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur. Na katia idolâtrie, tu comparer ba o ba boya idolâtrie dans la Bible. O ba ze charismatique ba boyi ko kumba melabilo ko mususu à cause de Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Tu ko yebso ba o ba ze ba exemplaire modèle. Et bien aimé Nzambe azanga te kopambola yo. To bondeli éternel Dieu de grâce. To pamboli émission o Nzambe na Israël. Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Nazako benga ciel ezala ouvert. Père Saint, ouvre-moi les yeux, les oreilles d'esprit. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'esprit de discernement. La Bible nous dit ceci. L'esprit du Seigneur est sur moi. Car éternellement, ouais. Éternel Dieu de grâce. Au pakolinga po libota obazala béni. Au pakolinga na tonga lelo po muto so na adala restaurer. Na kombo na Yesu Masia tolobi amen. Dans le livre ya Esther chapitre 3. Totanga ba verset to sauter avec ce mais landanga na bokebi. Balobi na verset 1, après ces choses, le roi de Syrie fit monter au pouvoir Aman, fils de Meladataz, à Gegbi. Il s'élevait dignité et plaçait son trône au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui s'étenaient à la porte du roi réfléchit les genoux et se prosterna devant Aman. Car tel était ordre du roi en son égard. Mais Mardochée ne réfléchit point les genoux et ne prosternerait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgressais-tu ordre du roi? Comme il lui respectait chacun jour, il ne s'écoutait pas. Mais il formera Aman pour voir si Mardochée persécutera dans sa résolution. Car il leur avait dit, il était juif. Aman vit que Mardochée ne réfléchit point les genoux et se prosternera point devant lui. Il fit remplir de frayons, de colère plutôt, mais il destinait de la porter la main sur le Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Il voulut lui détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume Assyrie. Bien-aimé,
awa bazo beta histoire ya mosali na nzambe moko ou nganga na nzambe ou serviteur de Dieu ou mwana na nzambe moko na kombo ya Esther babengi na kombo Adassa. Esther azaki orpheline de père et de mère. Esther bien aimé dans le cinéma comme Mardoché a fandi na Esther. Esther a fandi maboka oncle na Mardoché azo te butu lokola moyi. Azo lakisa Esther et loko ni o babengi loi mosaïque. Esther a na posa yeba bonzambe a profondeur. Vie Esther. Bible ça koloba était Esther a orpheline de père et de mère. Mais Mardoché avec oncle bané ko cadrer na loi ya nzambe. Esther azo tuna comment David a bomaki Goliath. Et pas ça qui n'engeni. Mardoché azo rencontrer Esther comme salamaki. Et comme ça ma roi moka de qui assuru avec païen avec na moi si ba benga comme Vasti. Vasti a perdu qui palais royal n'engeni bien aimé dans le Seigneur. Roi bengi a présenté roi melaki makasi alangwaki Vasti alobi akoyate bien aimé dans le Seigneur. Bible parle ceci roi alobi Vasti boy koya a mankenga bato songi balobaki songi bana la Bible babi a manke kaka yote a manke na palais royal mobimba et roi pesa ki mitindo bien aimé dans le Seigneur ba lukela ye ba jeune fille vierge o aza bonne taille bonne fille bien aimé roi za ki païen mais alobi ba lukela ba jeune fille vierge mais Bible alobi te ke roi wana azali polygamie bio muto soutenaka polygame au mona ka polygamie eza malam mais roi azaki païen azali na mbongo est capable ya ozwa basi nyonso mais apone kaka mwasi moko o babengi na kombo Esther. Esther wana bien aimé dans le Seigneur il a trouvé grâce ya kozala pembeni ya roi na ndenge nini ndeko na ngai tiyo kana biselo comme ça révélation. Esther avec temps il y a enseignement important c'est Esther faut mon Mardoché parce que bien aimé dans le Seigneur Esther avec qui muto te katanga ki beauté babi orpheline de père et de mère mais Bible avec esclave mais Bible lobi nanga Esther bane ko tuna te papa na kufa ndengeni maman na kufa ndengeni mais azok yo kasema loi ya nzambe bien aimé na moment oh sengeli ba pesa ki Esther mutu moko unique moko encadrer Esther na ba enseignement mais unique a tel pas signon ça va ko encadrer à mon Esther aza différent toi tu viens d'où yo za moi c'est où tu api alobi na uti babylonais Bible lobi que Esther a une haute sagesse nzamba bi ce qui Mardoché c'est Esther abomba date de naissance na ye abomba tribu na ye abomba kombo na ye même bien aimé dans le Seigneur kombo ya Esther ezaki kombo na ye te kombo ezaki Adassa yo kana biso eloko moko eloko ezoboma batu bene mais batu ba komi pressé mais bazoye bate importance ya nzambe tikane bisa mutu moko azola nanga siko nzambe Israël a ko changer histoire vie na yo. Esther a na posa Mardoché à la pembene na palais royal parce que Mardoché a qui libanda ya palais royal na porte bien aimé na moment wana Aman azala ki mutu avec pembene ya roi a cause la conseiller roi a cause la mutu moko roi tombola ki afanse ke na kiti au dessus ya batu nyonso bazala ki soki Aman azotam mola tu faut ba gumba mela Aman mais comment qui na moment moko Esther Mardoché fandaki nzamba inspiré ye lokola liso ba sakol mato ya ba sakol inspiré Mardoché et dès qu'il na ba cousinière mi balé ou misato et sengla ba tchela roi poison roi siré et commis na mato ya Mardoché la qui écrivain a commis lettre tindi mbala moko pa Esther reine a tindi Esther atengi alobin na to senga ordre na mona roi bien aimé dans le Seigneur roi pour mona ezaki facilité mais Esther a sengi ordre à kuta na roi tanga kuta na roi a commis le roi a dit c'est là ba cousinière na ba ngi ba boma yo roi lobi ya solo makambo solo ba solo loko balambe pesa mutu so ali akokufa mutu ba meki mutu takufi roi lobi pourquoi bolingi bo bomangai cuisinière bani ko murmurer roi lobi bon pendre bango bien aimé ba pendre ki bango etikala souvenir ya roi ya moni que roi tunaki Esther secret outie api abi Mardoché azanani azan oncle na yo to azana abi non
mais Azaka Mardoché, yo kana bisa révélation. Bien-aimé dans le Seigneur. Et comment dans cette époque Esther, pas Mardoché quand on a palais royal, a un libanda zo bundela Esther bitumba. Mais Aman les Syriens, Aman plutôt pas les Syriens, Aman pas de pemeni ya Mardoché te, a pemeni roi, Aman Bible lobi na ngai ke ba pesier pouvoir que soki azo tambola, ba tu fo ba gumba melaye. Ndeko nanga ezo sala nga pasi lelo ozomona batu ebele abangi munduki alobi bien que bayelinga arme bayelinga babomanga yango moni nga na dévoiler na bolobi boyeboy non bien aimé mwana na nzambe oyo serviteur de Dieu za intégré bien aimé quel que soit diable a secoué yo Mardoché Satan a secoué pour aguma mela Aman Mardoché alobi que biso to guma mela kaka l'Éternel des armées ngene bisa mutu moko eza na batu ebele baza ko fuka à cause ya mbongo baza ko fukama à cause ya ba bien matériel ndeko azobengama ya bongwama mais abongwama te bien aimé se repentite batu lokola ba Christ diable ye liboso ya Christ azo ebisaye si tu es le fils de Dieu fukamelanga oh nyo sezana mokili na kopesa yo Jésus ebisi diable yo nangai toko fukamela kaka un seul Dieu ngene bisa ndeko moko bajoko bisayo ke Daniel akushaka mwasi ya matute Daniel ayibaka te babwaka Daniel na libula ba kosi ya cause ya prière tant Daniel azo bondela nzambe Daniel aboyi ko guma mela o etali stati Daniel aboyi ko adorer stati na Babylone mais Bible lobi ete bafundi Daniel babina Daniel que yo tozo funde par roi bafunda Daniel roi zo Daniel bien aimé abwaka Daniel na libula ba kosi alobi totala soki nzambe ngo akobimisa yo Daniel roi Bible lobi tango bazo bwaka Daniel Bible lobi que Daniel aboyi même ko fuka ma devant stati alobi bwaka nga nzambe nanga ko bimisa ngai na libulwa tango bazo bwaka Daniel abosani ke nzambe na biso benge le lion de la tribu de Juda yango na bisi ndeko zo na nga siko Daniel bien aimé avec modèle Daniel a fuka magite à cause ba bien matériel lelo bien aimé ba komi ko gumba mela idolâtre mutamoni stati afukami azoa ko adorer stati bien mutu musu bien aimé balakisi mundu kapamba akomi ko banga alobi mutu musu bien aimé à cause ya tentation apamba babisi anier Jésus alobi bien que anier pe Jésus yango bien tikana bisolo komoko be pravinyo soko le kanango na vie ko perdre foi te ko perdre like pas Jésus te parce que Christ a moi l'expérience de la gloire pourquoi à cause ya bien à cause ya mutuka à cause ya lopango à cause ya VIP soi-disant ozo fukama la biloko mokili ezana mutu obiso tengi to fukama to adorer c'est Jésus-Christ de Nazareth yango la raison pour laquelle Jésus bisi diable il est écrit aussi yonanga to fukama la un seul Dieu ngene bisa mutu moko Mardoché abatela ki dignité na ye Aman azo tuna batu nyonso bazo fukama comment Mardoché azo fukama te Mardoché risque vie na ye Aman bato songi balobi de obika tango yo leka biso nyos to fuka maka mais mutu yo afuka maka te mona mutu aboya ko fuka ma o mato kita afuka maka te amana bato nyos bafuka melaka nga ye pa fuka maka bilukuta tala tango azo leka bien me ba beta fanfa amanya azo leka tango amanya azo leka kasi Mardoché afuka ma Mardoché telemi atala yo kabaye yo oza quel kribi yo Mardoché où tu as abino yo Aman na ko fuka mela yota na ko adorer yota bato bazo fuka mela baza bizingi nga na ko fuka mela yote na ko fuka mela un seul Dieu Aman alobi yo boy ko fuka ma zela abandi ko luka peuple na ye bien aimé na ebisinde komoko tant que bazo luka yo o fuka baboma yo basali ba projet baboma ba obusote ba otuna question abatameli wapi assemble la kan église nini
quel est déjà père spirituel ou à bombaye n'engine bisande comme place sur la nangai ce qui Mardoché a boy ko fukama aeba ki le pourquoi que akoy ko fukama liboso mutute n'engine bisande comme ko place sur la nangai Daniel bien-aimé dans le Seigneur ba continuer na le boulot ba ya lion à cause pour aboyi ko fukama bien-aimé na mission que quand roi Jean tala Daniel a tenir Daniel où est ton Dieu oyo azabixio Daniel action si roi tiko vivre éternellement zambe nanga kankite ki akangaki bakosi minoko parce que tant qu'azo waka Daniel na libula bakos mokana na zambe lobi ke Bible lobi Jésus Christ ba benga le lion de la tribu de Juda akiti akangi bakosi minoko. Problème à Daniel a boy ko guma me idolâtrie. Mais tio kana biso lokomoko. Na Bible nanga elobi clairement. Et comme une époque il y a Meshach, Abednego, Shadrach. Roi Nebuchadnezzar monsieur soyez. Alobi soki trompette betami. Mutu nyonso fo asala à genoux. Meshach abina alobi ngala ko sala à genoux te. Abednego alobi ngala ko sala à genoux te. Shadrach alobi na osala génuté abi pourquoi ozoto sa ordre ni roi te soki roi za nzambe na pays na ye eza na nzambo azali kolo ya roi azali ye ba benge le roi des rois le seigneur des seigneurs Bible alobi ke Abednego Shadrach Meshach ba boyi ko fukama roi lobi batu misato basaba nan yoka peuple balobi dai tika ndeko na yo roi ou to passer avoir yo comme na trône azwaka mutu moko comme Daniel abwaka na libula bakos balia Daniel te siko ozwa ba oto roi wana a se repenti à cause de Daniel aboyi nzambe na bango idolâtrie a commis quoi adorer le Dieu de Daniel na nzela ya Daniel monde mobimba pays wana babongo le motema à cause de Daniel. Pour Daniel, ça a été faire. Bien aimé, tika na bisayo. Tant roi wana lobby boy. Ah wana zagi bango roi mususu master na ngana ngana zayete. Bato so ba meki ko fuka mate. Tout se moto. Tant ba baloli furu ya moto pendant 7 fois. Ba bisi bango clair. Soki bo fuka mite. Bo kota libula moto. Bango ba lobby. Oh roi. O mata, o kita, toko fuka mela un seul Dieu. Babi tokota. Bien aimé, ba beta trompette. Pa Meshach, Abednego, Shadrach, ba boy ko fuka. Bini bo banga liote. Bo fuka ma, sote bo kufa abi. Non. To bi muto to servi. Bien aimé, ba boy ko fuka ma. Lelo to somo na Congo. Na pays Afrique, na pays Europe, ba pasteur ba komi ko fukama ko adorer idolâtre à cause d'enveloppe pasteur a fukami à cause d'enveloppe maman prophétesse a fukami bana na nzambe bien-aimé ba komi ko fukama omoni mobali azo fukama à cause d'enveloppe o ba opesa ye na mwasi tikana bisolo komo eza important. Ba bêta deuxième trompette. Papa. Ba kansa Daniel et ba kansa Meshach Abednego Shadrach ba fukama. Roi tala ba boy ko fukama. Roi bien bêta double patte. Ba bêta double patte ba kata ba ngobila ba tika ba ba slip. Bible lobi slip caleçon. Ba tiki ba ba caleçon ba lié ba ba ligoté ba boaki ba na libula moto. Ba bibo tala siko soki nzamba ngo bimisa bino na libula moto wana o ba tourner fou 7 fois eza libula moto spirituel te physiquement Meshach Abednego Shadrach bazaki ba intègre ba ta décision ba décision ba telema ki na décision na bango ba baki eloko nini croyance na bango ba na foi ba na confiance ensemble o ba ondimeli. Devant les difficultés, place ba chrétien solo. Devant les difficultés, place ba mutu azo sambela solo. Et c'est-à-dire quoi azata na bilama malam na ke ko adorer ensemble. C'est-à-dire quoi azata li papa te avec na ke ko sambela. Aliete me azako adorer ensemble. Ataliba le kufi me ye ana ensemble.
Moi, si tu es entre libala na Jésus, a poni Jésus-Christ. Il y a la raison pour laquelle la Bible a clairement que Meshach Abednego intègre. Roi tanga boaki ba on a la moto, accueille abi esi bato baziki. Bato baziki. Tango azokende afandi na ndako alalite. Abida ke ta bato esi baziki. Aya bo alobi oh Abednego Shadrach Meshach. Wapinza bela bino bimisi bino la moto. Watala na kati ya moto amona 4 personnes bazo tourner. 4 personnes ont tourné bana. A seclé bango. Bazo tourner babi ah 4e personne azana to boka 3 personnes. Mais 4e azana. Joka 4e bengue Jésus de Nazareth. Ba bengue le feu dévorant. Bien aimé tikala bisayo Christ on otea yo. Bible lobi tout chez nous fléchiront, toute langue confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. À part Christ, et ça mutu musu souté. Roi a se repenti. Roi a lopi. Bon, il s'est battu. Babi Misaboé, Bazaka à 3. Mais dans les boules, on va paraître 4. Les 4 personnes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ataba braquer aux armes. Au coquille qu'on CDT. Pour braquer, non. Jésus-Christ est le roi des rois. Ataba papillo. Que Jésus-Christ est le roi des rois. Si vous avez c'est important na fille na yo. Mo bal yo kanga bien. Mi bal le belé ba fuka mela basi na chambre à cause de sexe. Moi ça kangi pa kolo pia. Akangi. Mo bala fuka mi pardon. Moi ça kangi si yo lo bi jamais au contaté. Ah! Papa. Tikale bisayo boy. Comment on fuka ma cause de sexe? Il y a un monde qui comprendre l'idée Jésus va ajouter. Ils comprendre l'idée tant qu'à croyant ou à chrétien. C'est important sa croyance là était. Tout le monde a battu le corps Étienne bien aimé. Baby si bango mukoloba à Jésus na Jérusalem bango beta bino babanga. Étienne alobi bon matabo qui te toté à Jésus Christ. Babanga imabanga ta. Mais yo kana bisayo yom to fuka mela moi si na chambre à cause de sexe. Yo sa bolole mobile. Zamba se repenti, asungayo o se repenti. Limbi sanga la langa ko la bengo bolola mobile na sens que o comprendre que moi si pour ça acte en tout cas, o sa bolola moi si. O mi yebite o yo sali. Yo sa bolole pe ya moi si. O ko fuka msa tata mukolo bongo te a cause biloko wana. Yo mo yango ezangombe. To mo yango te misili, to te bicarbonate, to te ba ndemi na kati. Non, il faut que la vérité. Et quand on a HP média, on va flatter. Ça dit, tant et coquille, il faut comprendre que on faut que la moi cité. Bible obi moi ça cause en autorité en autres l'état. Visionnaire na yo moi na moi si ozolanda siko. Guide na yo azanani, spirituellement guide na azali Saint-Esprit, mais physiquement guide na azali mobile o abali yo. Tikane betelo li solo moko oseka. Tala ba païen a simbikisi soi-disant mai ba beti les sept be kotakate mai les ba beti masas e kotate mais biso ba chrétien tozo banga comment païen zo banga te tika na betoli solomo exexia ils a comme témoigner dans mon na kenda qui place boko ba repérer quelque chose on nzamba pesa kinga na tanga kombo te pe bolo 21 parce que na moni païen moka meli diamba Amélie, l'otoko, a kolangba qui soit na position nini, policier capitaine na ye pembe na ye. Pour païen ba na lo ba bêtise. Policier to calmer bio, monsieur. Kanga munoko, monsieur, policier ba ne yo, monsieur, yo kaye, monsieur école nini. Policier bengi sou, yo monsieur école nini. Monsieur école nini. Avec ce policier 3 fois monsieur école nini. Hey, policier bio aza mutute na kubuma. La kubuma. Polinga asusi policier mael. Tala paye. Policier benge monsieur to tuna monsieur kolni. Yango tika na biso lokomoko, osana quelque chose elza ko le kaba paye. Abednego Shadrach Meshach ba bufuka makite à cause. Tant ba bimisi ba na libulu ya moto. Roi se repenti, pays mo bien se repenti, ba ndimi Zamba Meshach, Abednego Shadrach. Yango ngine bisa nde komoko. Pharaon sali ndoto pendant 200 ans. Alors ndoto alukaka interprète. Mais mutaya kate. Potiphar bien ça mutu moko ko interpréter ndoto bien.
aza hébreu juif ndoto nga interprété pas esclave nga pharaon abi maître kaka mutu akoki kointerprété yango ye bokende zwa balatisa joseph balongola bilamba prison même si mutu moko nzambe azolongola bilamba soni balatisa yo nzambe azolongola elamba kindoki elamba péché alatisa elamba ya sika ya fête ntango bazokɔta na palais royal bakuta na pharaon bato nyonso na Potifar à genoux mais joseph azali debout Potifar azali fukama okufa abi non fukamelaka un seul dieu Elohim muto tokofukamela ete abi nzambe esclave aza teti mwana oyo fukama pharaon aza roi pharaon aza nzambe akoya koboma yo abi jamais ngai nafukamela Elohim pharaon te pharaon atali batomboli elongi bato nyonso baza à genoux tout l'Égypte mais mutu moko kaka un individu un riche te apambwama na ye pe te simple garçon na kilote na ye na jeunesse na ye ayebi bonzambe aza mwana moke na taille mais na molimo aza mokolo akomprendre Christ afoyi kofukama pharaon alobi atuni ye pourquoi yo fukami te alobi na ye boye ebisi pharaon nazo respecte yo ma nakoki koadore yo te parce que yo nanga ezaka na nzambe moko tokogumbamela pharaon alobi tala mutu a risqué même vie na ye yenda koki kokosanga te akoloba solo joseph abise interpréter ndoto abise expliquer nga ndoto na yo naza ko interpréter abandi ko expliquer joseph abandi ko pesa interprétation abiboye cette vache omoni na cette vache ya minene oya minene ya mikie meli ya minene ya mikie ngo ye santé te ngo lakisake et na 7 ans de souffrance et en 7 ans abondance et ko toucher mes pays Égypte mais pour Égypte bazwa toucher wana makasite faut pharaon oluka mutu aza intègre responsable à épargner Égypte ba fléon Égypte ganga Égypte va toucher na sa mutu moko place sur landanga Joseph a été déterminé à boy ko fukama lelo to so mona bien aimé ba komi ko fukamela ba cabal juif ba komi ko fukamela idolâtrie ko adorer pasteur atanzalaye ba yebisio boy zwa $200,000 finga yesu ko zwa te pasteur ata balobi ba oboma yo ba boma soki ba koboma mais yo ko nier Jésus-Christ te ba Étienne bazaki ba exemplaire ba Pierre bazaki ba exemplaire ba si Étienne soko teika komba Jésus to ko lapido na mabanga to ko boma yo Étienne alopi boy boye ba sikoyo na côté ya komba Jésus-Christ soki boko beta mabanga bo beta Bible lobi Étienne accueilli à prêcher Jésus tamazo teya ba docteur de la loi ba religieux ba bito bisakio soko tei komba Jésus-Christ ko beta mabanga yango moni to so beta mabanga to lapide Étienne abanga vita dans moment ba beta Étienne mabanga Étienne azoemba gloire louange alléluia gloire louange alléluia dans moment azoemba si elle est fungwa meli Étienne c'est dit chekina ensemble c'est dit ba ange lou bazo kita Christ a une intervention à Étienne pour libérer Étienne mais Étienne a dit Christ Père prenez mon esprit et mon âme. Tant que je pèse âme naie, esprit n'est pas à Christ, Christ a zongi. Bah tu vois Étienne, basé berete na mboka oyo Congo. Tala basali na Nzambe à cause apostle, ba obunda. À cause ya mbongo, ba fuka mela idolâtre. À cause ya prospérité bat comme il faut que la bonne prospérité moi na moi si a oteka sexe na yeka pour gagner vie pour avoir téléphone pour avoir mukanda andimi pe sans auto na ye pour pa pese mikanda avec obligation ceux qui na coucher auto ko mukanda ya France te ceux na bimi na auto mikanda ya Londres te ceux na bimi auto mukanda te ko te ndeko moi so pesi nzoto na yo à cause ya mukanda oza chrétienté
yo bongama te. Eza na bato ebele bien aimé, aza décider te. Croyance kat na eza te. Ce qui diable a triplé boy, mbamo Satan a kozwa ye. Yango na yebisi yo place ozali. Naza koyebisa yo, Meshach, Abednego, Shadrach, ba fuka mate, mais ba waki ba mona libula mamoto. Bien ba bimisa ba mona libula moto. Même si lipi na bango ezikite, même souki mutu ezikite, batu bakanga bi bato basa banzam. Bato yo basa banzam. Comment mutu ba bwaka ye na libulu ya moto, abimisa e sauf. Pe azikite, azaki déterminé. Comment mutu ba bwaka na libulu ba lion, azikite. Mais tant ba bimisi Daniel, ba juif vazo afunda ki Daniel, ba bwaka ye kaka bo lion liaye. Na yebisa mutu mo place oza. Okotambola nzela mbaso kokota ote na nzoto. Okotambola side kokota te na cancer. Yoza croyant. Yozo croire na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mon frère. Et ya Boutou, et ya Moï. Tous genoux fléchiront devant Jésus. Toutes langues confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Baza ko biso po bangacho na musala wana. Fo nani, fo fukama. O adoré, o senga chef no pardon. Yo zobi, nazat sali eloko na moni eloko na salite na o senga la pardon. Ceux qui vont longola na musala bolongo la na bino. À cause ya adoration diable lingi ma bolongo nyo sa mokili. E fuka me la satan biso te fuka me la diable te. Jana. Attention mi le pain pour l'église. Toko fuka mate to adorer yo. Non. Tu as adoré Nzambé. Dans le moment où l'église est là, mon gouverneur a côté l'église. Pasteur, papa est Nzale Sili. Papa est Nzale. Non, pasteur au pingui. Pasteur au Zéba Elo Gozana. Comment maman mon quoi ça autorité aïe? Beaucoup mi koyembe la ye, maman est Nzale Sili. Non. Gloire, ils ont pas une Nzambé. Asa mutu lokola yo. Okoy ko adorer eta. Lelo batu ba komi ko adore biloko mokili tika na biso eloko moko ke sokoza déterminé lokola ba Étienne lokola Mardoché tala amande asimbisi Mardoché touche te aluki asimbisi touche Mardoché bingai na ebi le Dieu d'Israël mbam biso to fuka makate samwe ke pa Esther ba bisi oncle na yo na Mardoché wana a fuka mata so bo abi na ebi a fuka mate libosa man ya fuka mate biso race na biso to fuka melaka un seul Dieu. To banga même ni liwa ni la mort parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a triomphé. Jésus-Christ a vaincu la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Mardoché et comme une tour amana salela singa ba diembike la ye nzambe na ngai. Bien-aimé amana zo tuna Mardoché a wuti wapi abatami wapi. Ba ko tuna yo. Nzambe nini yo abombi yo. Obatama wapi ba criminel ba kotelio même ça c'est betiti ba criminel ba tubimbele kotiti nengi bisa mutu moko na teyo nsambo saka intervention physique mais spirituellement ya benga eloko za invisible comme ça visible ya on bisa zo capable ko sala tika na biso lelo tant aman ba benge pa roi ibisi aman mutu a sauver roi na danger roi lingaka kufa mais abikisiye mutu ana zoto ko salela nini aman yoka aman mutu ana fobo tambuse na cheval ya pembe bolati bilamba ya royauté il faut mutu mo ta pembe na abele la ka que oh vivre mutu a sauver roi vivre mutu a sauver roi a vivre belele kababele la ye ba tambuse ville mobimba amana banai ko ba ke ndenga zo sala ba proposition na ye mutu ako luka abelelaka Mardoché ako simbise touche nzoka calcule man eza calcule nzambe te bileme ndenge yozo penser yango nzamba zo penser te yozo mona za stérile obotel susté yozo mona fole kana opération le sus yozo mona cancer ekoboma yozo mona ke sciatique ekoboma mais na biso calcule docteur eza calcule nzambe te po docteur akwa kana science yi akwa kana nzambe te tika na biso lelo tant que na moment wana roi amana sisi koloba na roi lopina ye abaki si fola tebak abe moni makam nyonso lobi kolongola ate loko moko te ko bak sape loko moko te kendo salango na mutu moko ata na porte comme on est Mardoché amana tala be nzambe
mutu oyo nde ye ennemi nanga voilà nayebisi mutu moko basikoka yo mbongo nayebisi mutu moko bakima o na eloko malamu nayebisi mutu moko basala o mabe ennemi na yo akoma marche à pied na yo abelela yo tika nayebisa yo komba na yo eza double élévation escalier vie na yo yango moni ke Aman tanga balobi bongo bazui Mardoché balati yoka bato songi banda ko balamba bagana songi bandati na Bible bazoi bisa Aman ke abana ko fuka mela ote yoka bango bato songi match changé carte changé tala omoni Mardoché aza intègre ha nzamba solo Aman abeleli Aman yazogale mi etamboli aliete azobelela muta sauver roi Mardoché na biso bien nzamba ebisingala bisayo bakobelela pona élévation bakoloba ke yoza chrétien solo yo nsambe alola atondisio na nguya na biso bien ke tala lelo ba chrétien bakomola ta bakabla na bamboko idolâtre comment mutu azwa koguma mela ekeko alobaka te aza na misu amona te ana munoko aloba te ana matoyi me azoka aza na makolo mabujaka te comment bopesa statut gloire ya makasi bo salela ka statue wana ba culte comment mutalinga ka adorer muto azomona na boy escape non biso to ko adorer statue wana ko apporter pe statue ngo tango zo pembe na respect ya ko sakana te o pese matondi bo frande on est idolâtre idolâtrie sont comme na corruption tant continue na pays idolâtre est un continent pays, même les hommes de Dieu religieux bazaka touché. Mais sauf les élites de Dieu. Tikane biso lelo, o fukamela batomokili mingi. Lelo oko fukamela kaka le seul Dieu. Le seul Dieu, Jésus-Christ, il n'y a pas plusieurs noms qui sauvent, il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ. Yango nebisio muto ozali na koma. Ndekono nzamba bimse na koma nebisi muto bela ka desane okobika nebisi muto ba kanela ba lakela ye pa mama bino soka za kindoka combien de fois zambe akobimiso place wana ata bangunya na yo bazana kindoki please ata famille atata na mama na yo famille ba oncle na yo bana kindoki please Bible lobini Jésus-Christ a dit David voici je mets les tables devant l'adversaire na jumesa na tcheli bosaba yinina yo okolia libosa ba kuluna okolia libosa ba nganga ba magicien ba occultiste ba mwalime ba kosala yo elokote ya yo eloko ba botola ki il faut zongela yo ya ngwana moni bien aimé dans le Seigneur ba salinga sin na régime que papa aimé ozo koma na suka prédication na bisinde ko moko landinga siko que yo nanga to ko fukamela un seul Dieu to ko adorer un seul Dieu Pierre anima ko fukamela Yesu aboyi ko fukamela idolâtrie Jésus-Christ Satan a memi alakisi vie mobima alobi na peso mituka na peso ba bien nyonso mokili oyo soko gumba melenga yango moni na temps oyo tozali ke bazoluka ba kotisa pisi wana ke batu nyonso ba adorer le diable ba gumba mela ye na lobi na yo lelo muta ko gumba mela Satan salité yo nanga to ko gumba mela un seul Dieu pe to ko adorer il est Messie. La raison pour laquelle tous genoux fléchiront, toute langue confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Tikane bisayo, ko fuka mela su mutute. To mona ba nzambe mususu wana, papa moko akota ka toilette bazo fuka mela ye. Et on a mérité double honneur. Double honneur, il faut fuka mela pasteur. Double honneur, c'est que faut fuka ma devant tata wana, azani pasteur, so kadani pour avec ta tundum non! Comment bosa ba ilo mo ba idolâtrie? Bokomi ko adorer biloko mokili. Nebisi mutu moko atana butu tango zo nimba ba kolongo te. Ba laisse loko kota mnoko kota te ko bimisango. Ata ba yeba violon na ndenga butu ba kokoka yo lisusu te. Na zo biso bien ozo bima. Place bakunda yo. Yo na zo biso très bien. Okogumba mela lisusu mutu te. Esprit à servitude, il faut bimawana. Yo zamuto zamba ponio, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, prophétesse, diacre, diaconesse, enfant de Dieu, servant, serviteur. Na yebiswa parti alelo. To guma mela Satan kolomoko te.
ko perdre elikia na yo te pa ina nzambe. Il faut prêter nanga serment. Tchama boko libukolo boy. Loba à partir ya lelo. Eza la passe, eza la crise, eza la misère, eza la malade, eza l'engagement. Ba bisinga na fugna adorer idole. Na nier Jésus, na ko nier Jésus ata mukolo moko te. Na ko wanga na Christ te, na ko bima na présence nzambe te. Ata ba promettre ngelo ka munene, ngai na ko nier Jésus te. Bisika nyonso bazali ko loba bana kangamuno, na ko kangamuno kote, na ko prononcer comme Jésus Christ. Na ko publier Jésus na musala, na ko te à Jésus partout, na kombo na Yesu Masia. Yom tolanda kinga na bokebi, wana mosel na nzambe so ngabonde pona yo, avant na prier pona yo bien-aimé, kangamis na yo, zala concentré nazo bon de la pona yo, après on appelle ça numéro à contact. Yom tozali na foi, joie mai na yo, tia mai wana miracle ko na mai wana. Yom tozali na foi, za na foi pensa que miracle ça mela yo. Père céleste, le Dieu de Bible. L'époque de la Bible n'est pas encore passée. Ba amane bele bazana posa ba guma bela ba adorer ba. Mais Mardochée là c'est qui modèle. Abi jamais na guma bela aman. Joseph a guma bela libosa faronté. Daniel a goumamé le roi de Nebukadnezar. Mais chaque Abednego Shadrach a goumamé. Jésus-Christ a goumamé le Satan. Il y a un nebisa ndeko so na nga siko. Na yebisio clairement que Jésus-Christ il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tika mai oyo che Yesu. Miracle kota na mai wana. Yes. Miracle kota na mai wana. Yes. Miracle kota na mai wana. Na bengi angiologie miracle na nzambe. Ministère des anges. Ba kita, ba samusala. Na za ko prophétiser pour na mutu abela. Bikana comme on t'a fait compter. Ça a fait compte au nom de Jésus-Christ. Yom t'a un problème ya tâche, ya cerveau, ya un problème à cœur, un problème estomac, un problème ndion se rein. Na bi miracle quand on a rein, ça m'a peso rein sika a changer yo. Wala problème à sexe, miracle kota kindoke kanga yo e kanga bana. Na lopina yo miracle kota. Yom benba boma o kufate. Yo t'a problème élévation zamba tombola yo, a tombola ministère na, a tombola fille na yo. Vie n'a changé au nom puissant de Jésus-Christ. Miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que miracle dans Zambé et Simba. Car la Bible déclare il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Zambé Israël. Merci pour Sali. Merci pour le Bélingaï. Peuple au baza béni, baza restauré, na combo na Yesu Masia, petolobi amen. Wana zaki Moussa Nzambe, le prophète d'Israël bam. Yom to abonde pour nous mela maywana, sala mouvement au mola ke Zamba Bixio. Numéro na biso contact ezali plus 243 90 77 87 672 plus 243 90 77 87 672. Yom tolingi obenganga okobenganga indirectement na plus 243 90 77 87 672 wana ezalaki Moussa Nzambe le prophète Israël mbam na pétition que ogumamela devant Satan lokolo prêter serment okofukama lisusu te liboso idolâtrie yo mabolongo na yo il faut fukama liboso à Jésus-Christ. Il faut adorer Elohim, le seul Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Tu écoutes la même chaîne, la même air. Wana tozala qui na de konabiso les grands régisseurs, ingénieurs, makasi et grands caméramans. Zambe apambolae asane ba grande chose. Kolo apambola chaîne o et Kennedy Bosso. Merci beaucoup bana Zambe nyos bozala béni. Place bozali, que Dieu te bénisse. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.